Tikunga pena na ina TV mikolo pona yo. Yo, la sorcière yo. Yo sa buzobo zobo mabatu. Okende koto lobby. Osaka na te olobaka nyoso tunga na yende pona yo pona kolakisaka yo ke mutu oyo lingo sala ni to sala concurrence na ye. Alekio ya tongo. Ozo pena ko imaginer journaliste ba bengi apa vile ko za mamo ya botai na yo pe mama mobimba. Tala buzoba. Tala buzna secure yo mama. Ozo le na TV au côté la buzoba moko boye. Mama Vanda. Oyebi mona na show wana soko mo coach mama na buzoba seke mama ni pazando ndoki. Po ba moti ba lokaka. Pour vrai maman déjà vrai maman donc tango ki déjà que moi na komi ko finga libanda un maman pena oya raisonnera pena lo rola mutu pena ko benga ya gangeli akamoli matoi tango yo maman ko mo kota la buzoba na yo poza ndoko pumbwaka na bibiso ba benga bani bamwa minene wana ezaka nini wana kuti ba robetanga lisolo te to yaka ndole moko pe na ba bon marché nga moko en personne na live na mona yo tiningo so kota otikala pe tacle ya mabete bon bana boli misanga vraiment atikala bongo bolumbu apo sikoyo oluka poto poke na bolumbu oh mama yete oh mama ya banaye tulila ye na nzembo bandeko chéri Yvette oh mama Yvette oh mama ya banaye peuple lela yo na nzembo bandeko mama Yvette abi otanga na école moko aza diplôme d'état na école mona non yo otanga école mona ye ngata école mona eta ye écoute d'abord sous bâtiment na alphabétisation ya ye bien ati na z ya ye bien à partir de lelo yo hein ngula mwasi yo la sorcière yo oloba boy motaka buzoba ozonga boy classe ngo pe ya ki journaliste nango ozulango ata brevet ya pam ozulango wa baba tanga na efasing na petite na merveille nga kota so atanga na efasing na lobango aya na ba document ni nyonso tout na TV lobango so ki ya bimisi ba document les grands journalistes ngai ko na bité na kotika makambo yo pona ngula mwasi wana. Nous sommes en direct de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ave Maria Télévision, Ahmed Moukendi, le frigo de la presse, Liboso ya caméra, Nassima ya caméra, Abel Kitenge, méchant quand on est dans la langue, si on a une analyse dans la kanda moko ya rosakanate po, besoin embrouiller mokilitro, besoin embrouiller internet, besoin embrouiller télévision, besoin mema ba buzo ba boma ba makele le moko boina ba maman mususu pe, ba raisonnarate. Azuka rakos na mabana mike komi ko saka na poto le wala ba bébé tu vois les petits enfants ninge ba saka na poto maman za la wana pour kopekisa bala quoi donc une maman qui raisonne une maman qui aime bien ses enfants azala so bana mike ba koti na bosoto ba koti na poto aya kolongola bana eza la mwana voisin eza la mwana ndeko na ye soki ka maman moni bana bazo saka na poto maman ya kolongola bango pona ko épargner bana na ba maladie pour épargner bana maman mais ba maman ya mikolo yo ni ba mangaka ba maman ba bana mbulo yo bana te donc les enfants de cette pluie les enfants non ni to ba kana ninga oseka donc ngape to dit les mamans de cette pluie les mamans non donc ba maman te ba maman robo je ne sais pas quoi dire mais respect aux femmes ngai je suis parmi ba jeunes au ba valorisera ba basi neti a to vandi na salon chic dame air winning hein mère salon de coiffure na kata commune à Lemba Avenue Kayange numéro 2, juste en face, il y a maison communale. Si tu veux te faire belle, après ces amants qu'on a quand il y a sa sœur Nanga, Queen Nene, la sponsor officielle. Donc, Nene na boye, Nene na teti boye, Nene na roule la carrosse boye, Queen Nene la sponsor officiel. Na cho solana est motivé na ne moi au sakanate. Tina de Bruxelles, sœur Nanga tour so vendredi, salon de coiffure yango salon Chic Dame Air Winning. Meilleur salon de coiffure na kata Kinshasa, meilleur salon de coiffure na kata Moamba. Place kuto robunga te. En face à la maison communale à Lemba, au monde araga, baché affiche moko une belle dame là, maman chic dame, azawana dans le salon na ye, awa yamba batu pio, tu veux te faire belle, yaka awa na chic dame air winning ningi zalara. Naza awa po na nini po photo lobela makamba karaba la sorcière de makambo yo ekoko leka inapercité. De biso na Ave Maria Télévision, l'air n'est pas grave,
mais il est l'heure de la vérité. Donc, awa, toujours bête la vérité, vient en Samuel Dienga, à Kanga Pena Masolo en Suisse, Marshall Rive Kono, le king de Kimakuta, Ahmed Moukindi, petit Nabino, journaliste Nabino Bolingaka, journaliste intello quoi. Moi je ne suis pas ramassé dans la rue, Moutounde Salara. Tout ça, awa, nana Denoko, yeko mone Gola, yeko mone Pacheli Gibanda, ba vrai tonton, tout sur la bango. Mais avant d'appeler sa bango parole, nana yolo moko ibana o déranger nga. Actualité mikolo yo po na ngai actualité zali leketu mwana nakata mikili do leketu pena akiti nakata Paris au sentir leketu a colonisé Paris na ndenge mo ya kosakana te do Paris tombe na ba réseaux sociaux bo mo nango leketu azo savourer ndenge mer nanga ana Stella lo baka enjoy leketu azo enjoy nakata Paris to vandi brusquement Karaba la sorcière motona keto mama baiser pas moi sur le rose à idée donc Karaba la sorcière ake azui maman na bango akosi na buzoba pour pas pour ma actualité à leketu na kati ya Paris lukuta eza elo moko te apa onga na osala nde oleka actualité leketu na Paris mais bino ba shimbo na ngamu na bino Karaba la sorcière ba big mama ba mais wala mwana nani mandomba elo monte boko sala awa eleka actualité à leketu na Paris Queen Nenela, Pacheli qui bande Hervé Gola, baza awa, et au bêta masolo, tout le monde a Gola. Ouais. Gola. Oui. Neni santé. Oui, santé qui toque en Angola, Nzambe, yo yebi kata ngomo na bese ke makambo eza bien. Babi kini, bampia kakini mikolo zongo kango. Te bon, tala nga mutu na yebani mingi, bapia kiza na ngombe, ba relation kaka ezaka ya makasi. Talaka Queen Nenela sponsor na biso. Bon, tala kaka to lia no kitoko, to pema kitoko, non to futa déjà nda kuda ya 4 mois na kitoko déjà. Vraiment Karaba la sorcière oui bien. Te bon, na tsaka epe na kate po ana mutema moko lokola kake. Donc taka kake soko betu yindi so mbala moko. Wana vrai show, hein? Taka mutabima na bamboa. Amutu moko do no ye bango te ba bena ba mboa peno statue pena tsaka ba donc oui o ba mboa wana pena donc taka mutu adinga mbongo mingi batela mboa bite problème tata dimana mboa wana za mutu te bono fana ne côté moko tu peux voir masolo ba secret te ngana mutu moko donc na yebaka ba secret na mingi pour peut-être ya ka pina matanga na biso moko boye o mutawera moko dayaka ni moni production na mombele boye na mombele matanga na poza la matanga wana mutakufa ka wana leki na ye donc abala mama leki na ngai propre tu vana na koto moko ebi ke TV bomisaka batu na mona e pena boye pena bona ngana lela wana sake poto to ke bana na kinya na autaki poto pa yaki nala na pe ba émission ne mobo ya bakizengi boye mingi boye na auta pe poto ya na mona e pena boye TVT fort de TRT lo côté donc na lika kukutu bien fo chéri na ndenga kindoki pena me babengane da na pale ah bon na pale na bango de babengane na pale pona kindoki aza fo chéri TV nde bomisaka e a nendoki aza ndoki boye bateke wana mutamisa mabe ah bon oui tango moni dai ke mona mungi zo beta na kati ya Nicolo aza ndoki vraiment oui alobi ninge bachaka makelele balobi bango baleki vet kalumbu obi vet kalumbu oui moi ça pembe ko lobela kutu te doki alo bateke makamako kolekela salo kola muto aza na États-Unis na muto aza na France tala ekara mulai rebi visa États-Unis pour na zondenge za la tout moi bien muto aza na Chine donc muto aza na Chine pour comme en États-Unis il faut zo na Congo mais bango balobi Chine mikolo yo Amérique eza na C Amérique eza loko ya mokili ozo totali de ba monde non to suka ka na États-Unis États-Unis pena donc ils sont attaqués États-Unis pour to babina que oui pena mutake ko pema pena oh Seigneur pardon ko pema pena kitoko ya pana na Chine kuna kutaba chinois baliaka na bambandi kuna banyana bambandi donc na États-Unis ko mona ka bana ya bakonzi ya Barack Obama Joe Biden oui bana bakonzi Yvette Kalombo ko yo va na Chine o kino nyela bambandi ko ile ba likokolo soki ba nini tala ka soki ba porte pique même so coronavirus bien mona na bia so totali ba coronavirus pena ndenge bena ya vrai pena ya katimini pati ko yebi makambo wana ke eloko wana eutinde kuna na Chine oui momi wana mutabeta ba biloko wana ti omoni ba coronavirus ela biso na Chine momi wana Karaba la sorcière oui auta ba Chine na ye aya na ninga ba kindoki na ye ba yo moi ba coronavirus to zaka na biloko wana vraiment na yambaki ndeko mo mobalité na vana na te na palais
amangi batina nga lien ti pango na so boaten so kinga nywa ndeko moko wekaga avandi maman ko komo attaquer Yvette Kalumbo akomi ko finga na maman abota Yvette Kalumbo akomi ko loba n'importe quoi tango na betela ki o lisolo wana olobaki ozana mot à dire et pas ndeko wana tu veux dire quoi au monsieur ou asala ki makambo wana omoni Yvette Kalumbo te nalongolaka ye oyebi mwana wana show wana soko mokocha mama na buzo baseke mama ni pazando ndoki po bamoti balokaka pour vrai maman déjà vrai maman donc tango yoki déjà que moi na komi ko finga libanda un maman pena oya raisonnaka pena lokola mutu pena ko benga ya gangeli akamole matoi tango yo maman ko mokota la buzoba na yo poza ndoko pumbwaka omona dake moto ya mutu wana aleki bino pena tina maluku pena na ndenge mo pena ya kitoko ale bobite to bana ko menacer tout ça oyi ba maman wana so totali pena bien ba mère wana ba série pena batu pe ba mama bazalaka basera ya mobutu banani basera a renyaka wana siko ata une époque o ana mutu ako rene lisusu te habité mona nga ko tanga pe na babuzo bana bana ko zata mo ba jeune na rene talaka komwe bino donc maman na ba révélation ezaka aluka moyen zaka ba jeune mo ba no tanga maman na na poste ya ko zone mo ba jeune moko ba tiaka e mo ka ba nini talaka ka tio ko mo ka maman na ko mo suma misapi bena bisawoti Queen Nenela ti boko yoka ke mama wana komi ko soba misapiye na mwana ne wana ba renyaka na ye wana ya show wana po moni ke ba véritable ba mama loka ba mère na biso mama Léonie abota ngai DJ Gola kulenga mabila oh Seigneur pardon tala e malamu mama wana ndinga za wana pardon pena na kato tikana na loba exprime toi mon frère na lobi ke moni mama wana tango mona dake mwana na yo komo finga donc camarade na ye to mama moninga mama ya ko pekisa mais soko moni ke mama wana pena ke autika c'est que mama na koti na misama mabe ba maman bazaki ba boma mibali na bango ba tika la ba renia na bana miki ba mère wana voilà oui so peut landeli ba c'est que mère na ba linga ba miki donc ba boma pe mobali na ye oui baza bango nyoso to ando ba na ba parenté vraiment Bachor l'Amérique n'a pas d'amis l'Amérique reste la plus grande puissance mondiale. Il y a un mot qui est dans mon kilo et se comparer aux États-Unis d'Amérique. Donc, Mami Biden reste calme. Didier Gola Oyo, Azara Moutou Admirayo, Didier Gola Oyo, a CP là qui est dans des propos qui a été tenus par bateau, les gars gauche, droite, pour battre un combo. Didier Gola a un belé, mais na qui est à l'improvise, pour solo là. Tout ce qu'on a Cheliko, pas Cheliko qui bande chanteur de charme, mais Didier Gola tout clôturé na yo. Mais avant bon mon bête la kinga libana ya caméra bête la ngamo le mombo Yvette Kalumbo avant mot de la fin na yo po yozo qui dépressé tout ça na passer qui bana maman Yvette bête la ngamo nzembo mo déjà moi ya décalé mo boy ben lo non sengaka qui même face soutenir nga makasi vrai chéri ya pembe nakato malobate biso to en États-Unis États-Unis ba pauvre ba la raté Queen Nenela Didier Gola décembre yango Queen Nenela. Moi ça permet de tout le baboui babi dès que coule en États-Unis ba chômeur bazati. So ba chômeur bazali c'est que baza na famille à moi so na ndo. Qui coule ne passe ba chômeur bazali ba utaka ba chez ba billet moins cher. Taka États-Unis pour na okina mo faut so attendre ko kufa pe na nzela mai. Oui, tozali awa donc na pe na kata studio. Na beta mwa bilo na ngai mbeto na yoka kiyo na landa pe yo pena mingi na internet atona moni bilaki Ahmed bina ki te go la foko ta magambo na bité na ko tika te po vo chez wana a solo la rapé bien donc il y a solo ya makasi na bete funa beta mo elongo moko wana pour ça la moi bien beta mo choka solo la rara ningi na et problème est ça te bona be nango moi a cappella musicien c'est na fo yemba wana nde sala ka mutu a vivre biso vivre ane na koyemba ane sala ka biso biso to na team America oye a to senga ate mo ka so atanga kombo Queen Nenela mo de passe Tina de Bruxelles Samuel Dienga Marshall Rive Col nana bien na mo na Londres yem to kanga pe na Londres Gauthier Bele de King of English mais ça là moi système comme ça tout qui a autant au Kende Didier Gola ouais Yvette Kalumbo ouais ma vrai chéri Yvette Kalumbo oh mama Yvette oh mama ya banaye tulila ye na zembo bandeko chéri Yvette oh mama Yvette
Oh mama ya bana e peuple le layo na nzembo bandeko mama Yvette mama so zakata député awata mususu pe lembe ngaki bonga mobimba vraiment mais na tindi loka ba mbota trop talaka de bongo salon tozali mama chic dame mama chic dame moi si kitoko na kati ya lemba bindo ke aba tutu ozana posa ya nyonso tu o ba bongisa mutu na nyonso yaka awa donc asolaka bien puis PAC na wana madame nanga awa moi sa pembe Sarah Mundele madame no ya ndundu to ya ndundu te ngalinga pasta pampa mate atake vrai chéri sœur nanga en États-Unis na bike ba kabelo ya bien ko ya oh Seigneur pardon la PC bambote bisika zali bambota trop merci beaucoup Gola permets-nous l'ambiance est direct au long la micro oui pour ya makambo ebele merci de nous avoir donné na côté na bostanité na boaki massa na ngai moko Feli Tela babi garde corps ya bourgmestre ya Lemba na PC bambota to Ismaël Feli Tela ouais bourreau petit na bostani petit na ngai bourreau babi na kati ya poto kuna bezo kongola tous les mbongo ezana taka mutazana deux parcelles na Kisasa pesa karabala sorcière musala la photo luka ye pe na pesa ye nabi vrai chéri Betty nabi 4 parcelles osomi nango na Kisasa la sanga pesa ezanga mona kengela oh Seigneur pardon bambota trop. Merci beaucoup, c'est l'ambiance chez Ave Maria Télévision. Ndeko, yo peut remplacer Awa. Tosi sana ki banda, yo peut au solo là. Abi Karaba la sorcière a mérité. Passez qui banda. On te met le micro. Vraiment. Elle est là au fort hein. Pour la garçon mon cool. Au solo bien. Ouais. Passez qui banda. Vraiment là. Toko taka na bien li solo. Babi Karaba la sorcière avec sa bande, ba lo baloba trop pour na Yvette Kalombo, ba critiquer Kalombo trop. Voilà. Parce que yo tango ka maman ça on est. Merci vraiment la parole à Ahmed Moukendele, grand journaliste, on a commis ça à tout moment. Asa vena misananga, buka mon abinu, ils aura déjà n'engé naie. Ils aient au logo daté, abotama bongo, yanga zo sala makamba bongo. Mais oui, c'est que nani? Karaba la sorcière. Oh, non bien. En fait, na le Milan yé nana yeba. Ah la queen nene là. Yoyebi, bambota trop mère ici aux États-Unis, à Londres, Queen à Londres, Queen nene la mère nanga nakata Londres, nakata London, na pisu ba salama trop. Yo, nazo sona makamna yo pno koloba na Congo ona kin oyo. Yo mata buzoba, ozona ki talatala. Webi ki talatala, o mutu talaka, o lega kotoyo, ba kena oboyi, ba zongso yo boyi, ba balola yo boyi, ba fina yo. Yo koloba na Congo, tala. Ngala peso conseil, apo lobaka trop mi talaka. Moi so lobaka ba bêtise oyo sala na Congo. Na bibiso ba benga bani ba mwa minene wana. Ezaka nini? Wana kutu ba robeta nga lisolo te. To yala ndole moko be na ba bon marché nga moko en personne na live na mona yo tiningo zo kota otikala pe tacle. Tacle ma bete. Bon bana mboli misanga vraiment atikala bongo bolumbu. Apo sikoyo oluka poto poke na bolumbu. Poto penga na buloke na chini esika o bat bazulia ba mbandi. Il ne le gana te vole ba n'importe quoi mamanga na okama yo ngana yeba yo kala na yeba yo kala na buzoba journaliste na yo pe oya yo sala vio tangela ngwa yo ngulu oyoka on appelle si les fabricants c'est maestro bambota treske zali mais en fait te na tangi na lubika oyo maestro aloba ezakande yo umiyebi kolobaka trotte oza Congo biso toyebi yo yango toyepa tolobela yo mama ici goza soko vandaka wapi sozaka na Chine oteli opakoli ba nyampi opakoli ba soki babilo nini pona ko mabongo mama fanda calme mbanga na yo wana ozikonga pena na ye na TV mikolo pona yo la sorcière yo sa buzobo mabatu okende koto lobi osaka na te olobaka nyonso tunga na yende pona yo pona kolakisaka yo ke mutu oyo lingo sala ni to sala concurrence na ye alekio ya tongo alobela yo Yvette mama nanga moko Yvette Kalombo ezokoza mère nanga nalela yo ya trop na yeni pona répondre zoba wana mère mikolo na kin biso na team America mais pour ye bisanga les grands journalistes Yvette Kalombo na kin mais wana kini ngana koya te mona na yo moi bloko wana o wana yebisanga nalobela ye nyonso tu mama okenda na ba poto na banzela ya ba camouflage okenda na ba poto wana ya ba Chine nzela ya buzoba a comprendre ezate komi wana Chine
n'importe quoi, et pas ya mère. Mère à l'équio, mère qui est aux États-Unis en avion. Yo qui est là kata, non à éviter. Yo ozo pena ko imaginer journaliste wa bengi apa vile ko za maman ya botaye na yo pe maman mobimba. Tala buzoba. Tala buzna sekiwa yo mama. Ozo le kana TV au côté la buzoba moko boye. Maman Vanda. Au précédent on a une question nanga. D'après yo makambo maman wana sali maman mukolo wana sali azita au finga mwana mukolo kwa Yvette Kalumbo alobi Yvette Kalumbo azana milium mabe azana kindoki paritine les grands journalistes na kati yote mais na kati kaka pona kanda de geleki maman Yvette Kalumbo yo kana pesa réponse et pas ya ndoki wana la sorcière a sangsina maman na ye na pesa réponse yo kana biselo ko moro boyi ma bêtise yo ça na king est-ce que mère Yvette Kalumbo salango tala na yo tigala kola na bamboa uzi bena obena bengi bena mboa chien berger yo peut nous parvenir qui yo au tigala vraiment bon mota ngana yebi be mange zali okangisa photo vanda boye ngana yebi to yandu le monde va bon marché jour événement na bino ngana zala moyiba kateke un jour on na TV pour le belayo pour la sentir que le beli mère nanga o ya kotanga na kata care maman Yvette Kalumbo mère yo ndongo za boye kolobaka sute bacheli kibanda ngayo nali désormais à partir d'aujourd'hui à partir de lelo yo hein ngula mwasi yo la sorcière yo olobabwe motaka buzoba ozonga bwe classe ngo pe yo ki journaliste nango ozulango ata brevet ya pam ozulango baba tanga na effacing na petite na merveille nga kota so atanga na effacing na lobango aya na ba document ni nyonso tout na TV lobango so ki ya bimisi ba document les grands journalistes ngai ko na habité na kotika makambo yo pona ngula mwasi wana babi otanga na école moko za diplôme d'état na école non yo otanga école mona ye ngata école mona eta écoute tout d'abord sous bâtiment na alphabétisation ya bien ati na z ya bien tanga na été matangela wapi ngana ba yo tanga wapi atanga wapi asala nini bakosa biso kindumba bisanga ndumba ya mwasi molaso mais eza mabete na lobela yo pona o toucher mère nanga après toi mon ami na kanda na kanda mabele grand journaliste nga ba toucher mami bidé attention toucher mère babi namona pe ba ça fait ba trick mo ba pe ba français français on a peut-être aussi moi chance sur kenanzela bamboa akomi na Paris moi français on a vendu sur moi Paris on peut habiter mais ngana bien za na Chine est-ce que voilà ça la moi na Chine tu na Bruxelles on a vu à Bruxelles ah bête kitenge à Bruxelles à Bruxelles yo peut-être aux sanga mais ngana yebia za côté ba liaka michopi na habiter est-ce que couronné uta ezaka kuna te voilà biso dans ngambo États-Unis bon na ngambo Chine États-Unis pour olonga kina biso ko matine États-Unis combien de sacrifices yo ça là les aventures te parce que maman Yvette Kalumbo mazaka aux États-Unis mère avant aux États-Unis mère a payé parler aux États-Unis mère madame tout aux États-Unis jet privé Yvette Kalumbo mère au moins nenga na loba mais na zapena pour soutenir yo ngula mwasi yo mais c'est l'artiste tenatiki te mais yenda yebake ako make mère na Yvette Kalumbo te pona yaza là-bas na makamba ki na mama danger toyebi ozala te peut autre no ozala te il y a un monsieur moi je me permets de citer son nom parce qu'il a un kanda c'est Boaz mais c'est Boaz n'attend kombo na yo avandi alali aloti alobi batikela ye charge ya Yvette Kalumbo ya ko s'en charger na ye il est allé plus loin ya ko finga même Yvette Kalumbo abi mwana mbwa il a vraiment incité parce que yo po lobi Yvette Kalumbo avant da kimia yo s'en charger kasi Boaz ye wana lobi pour la Boaz c'est Boaz et c'est mutu ba ko pesa ma Boaz na pacheli kibanda talaka ndenge na lina yo Boaz là-bas vous êtes l'autre côté simgolo Jésus ko yana ko bala yo yeba lokola yo olingo loba mape yo pacheli kibanda ti aso pena mona ke vrai jo moko bwena loba pour Yvette Kalumbo yo kota makambo yo koka tana mutongo seba ko tala nenga zali yo abia bana na poto aliaka mbala yo ke mbala ki mbala nini mbala oya wapi mbala mani yango ndango ye azolia jamais esimba te ngana lobela ye ngana na kinya ba poto oya zolo ba wana soit disant ba poto ngana ebi yango te na ebi yango te na ebi epete alingi aya ameki pa ya grand prêtre mère Yvette Kalumbo oya kendami qu'il y a tango oya vanda na pays le la États-Unis et
pays oyo Barack Obama zala atikali Donald Trump la mitu to komina pardon Joe Biden kwaza na ministre il fait kalongo to benga ke Mami Biden comme on a besoin de l'eau, on a besoin de Mami Biden, yango ye wana yi. Eze yango wana te. Alors, ce qu'on entend ndeni. Yango sunga na lobaka kake na yo. Ba bengo soki boa, soki zozo, soki nini. Makambozo luka orosi sango. Bachele ki banda yo. Aye ko charger na yo na ngola mwasi na la sorcière na bandoki bino tu bose. Na ba mama oyo. Na ba mama oyo. Ba bengo pe mama, est-ce que mama ko sa mamio salara? Mama leka na aleka alobandi. Est-ce que yo za mama? Tala, et ce que vous avez Pacheli Kibanda, vous comprenez, vous pouvez faire affaire, vous expliquer pourquoi et le goyo sali, ngayo nazali, na eko charger pour na bino, bino tout vous a pour na bolo pour na Yvette Kalo ngayo Pacheli Kibanda. Naza déjà prêt, na se préparer, comme meka coûter, parce que meki, na charger te na bombarder bino nyonso tout. Pacheli Kibanda a fait mariage à chaîne nayo, à chaque fois ceux qui bango va sali buzoba, na no laksayo pour répondre bango, pour ne pas te prendre beaucoup du temps. Oui, moi, à Capella et puis moi, mot de la fin par rapport à moi, merci vraiment. Ahmed Moukende, le grand journaliste. Voilà. Ça, c'est Pacheli qui bande à l'artiste. Mangi Oustala, trop pour la mère Nanga. Il fait Kalombo. Queen Nenela. Queen Nenela. Mais Queen Nenela, il est mère à Londres. Ah, Londres. Bambote. Tu as l'année avant émission. Pacheli qui banda yo allez là yo trop arole la yo trop arole la gaga yo ya trop yangwana anga yeye na lili na motema e na moni bato bakomi koloba pona Yvette Kalombo anga vraiment na mituni na nzakumba nini bango ezi bango po bakoma koloba n'importe quoi kasi bobo sani Pacheli Kibanda yeyo aye kasi bobo sani Kibanda Pacheli aye boko sambwa e boko kima e bukukota madusu mama Yvette Kalombo e kuidenene la grande dame ya London. En tout cas, merci. Une belle voix, une belle voix. C'est vraiment. Pourquoi nous, de mon côté, n'était pas dépliqué, Fabregas, le maestro Fabregas, le maestro Maman Élysée, on a mère na travaillé dans la maison communale. Maman Abota Fabregas, le maestro Metino Ngayo Pacheli Kibanda. Nazara musicien à Fabregas. Ayebinga, nous rappelé dans la test na hôtel, hein? On te interlimité na limité va ebinga on a venanga maïs au Fabregas naza on a vraiment ponaye nazara musicien naye tellement nazara na mère ya le blakutu et réalité on reprend na pesi vraiment bambota trop na ba oyo tout balingaka d'abord botsengana seka pona mesana sona otanga kombo na ye et pesaranga moi gentillesse surtout J'entends Kabeka Djoua, le bourgmestre de la maison communale de Lemba. Mon V, la PC vraiment Bambota trop, et Sigazali, Moussala Kitoko. Mais la Bostania, on repère ça le Beloko. Merci vraiment. Tous appels à Bissolemba, invité, chic. Salon chic dame, mère Sigaza, l'invité payé samedi Oyo. Il y a le 4 décembre. La terrain GD. Ils ont maman activité. Et Salamana Nouté. Voilà, Torozala, on a biso tout Torolanda, Torolata, pardon, biso Lemba. En fait, Ahmed, les gars, oh, pardon, vraiment. Mais il y a mon de jeu, Maramangoti. Biso Lemba, on le juste après intervention. Voilà. Nabosani, la pessi mère Nanga Bambota, trop Sigazali. Queen Nene là, la PC vraiment Bambota trop dans London et Sigazali. Mère Nanga Pen États-Unis, la PC vraiment Bambota trop et Sigazali. Nasa vraiment pour surtout pour nous télémela bateau bazo ça les contraires à Makamunayo. Mutukola yo. Omiyebe Sigoza, Ngoula Mwasi, yo, la sorcière yo, au Sambwa yo. Merci beaucoup. Comprenez, merci beaucoup. C'est quand des heures. Pour le Belandé, au monde est notre inspiré. On a candidaté, yo, Mikolo, au Kimayo, au Sambwa. En tout cas, merci beaucoup. Tous au Open Nation Libre, vous avez un Kende. Bazaka Bandego Kaka.
comprenez l'ambiance de l'émission. Ici, chez nous, c'est l'ambiance. Ici, chez nous, c'est l'ambiance. Comprenez, là, tu as un micro, on a direct, pour ambiance César, vraiment. Aujourd'hui, je suis motivé parce que derrière la caméra, il y a ma petite sœur qui est venue m'assister. Elle va devenir journaliste comme Yaya. Ah, na habité hier à côté de Chimbois, tu vois à côté de petit Amérique. Mais na aussi Yaya ça la choix naé, mais na influencer choix naé. Tant au combat, dans les jours qui viennent, na aussi que plateau nanga. La première émission est à ça la awa. Vraiment. Na lukele pena, na ça pena surprise, na lukele ta mami bidin aya maé, quand na lukele pasteur net ata pasteur de Nil laisse, to pasteur lité à Kanda, ata pasteur Eric Israël. Na créé pesa na pe wata, héritier watana Beguti. On a sorti l'émission de merveille, il y a un boss live. Tant aussi cette émission, à cause de bon approche, à Bimisi porte-monnaie. Les que tu parles dans la rate à Mikili, actualité n'est en Moana. Donc Paris est à tomber. Les que tu félicitations aux colonisateurs Dubaï, aux colonisateurs Afrique du Sud, aux colonisateurs Chine, aux bêta à Lubumbashi, aux bêta à Colosi, Paris tombé. Queen Nenela, c'est ça n'a pas bon zambego. Qui tape dans la rate à Londres. Abed qui tenga seka kaka so na tanga na se abed na so na queen nene la a seki ngai a o seka ni na ebite se nanga le bien le 1er décembre queen nene la 1er décembre na po sa abed qui tenge ngana filmer yes kwa zoloba jour to ça l'inverse na simbi caméra ya la kisinga non amed fina awa filmer nga pa sa merci na queen nene la do se nanga yo sa sponsor officiel na ngai na zala na ngana batu na yo queen nene la appel na le motiver nga ba encouragement na yo. Merci à l'Américain, tout le monde. Merci à patron. Nous avons chaque les premiers, les 15, les 30. Merci à Osalaponanga. Coco et bébé Nanga Brockline. Babi Ngolo Mwana Oda Mekito, pour autant la classe bien. Le boss Nanga Lingamo Nanga na Testati, Yamawate. Son na Testati, Yamawate. Mais ça, Nini, moi, la Nini. L'équipe pas m'embidin, au ben $100, na boye, na dit que awa. Son a vidé émission, aussi mami na c'est émission, l'équipe pas mami. À solo là. Master, tu es un biopéce. Vraiment. Ma bionné on a ma vérité. Ma vérité à Karaba la sorcière. Ah, ma vérité c'est belé à Mohamed Kitenge à Kolobela Mingi. Vraiment. Avec Ahmed Kitenge, petit Yvette Kitenge, petit Yvette Kalombo. Donc allez-y comprendre. Parce que ma vérité, on vit Karaba la sorcière. Ah, vraiment. Ya Koloba Mingi ça te pongana bango to ça ba français. Yo solo ba bien le roi pasteur beaucoup na hôtel na il est fort hein. Vraiment wana aza papa. Wana za papa vraiment tant na mona ka epesa nga courage. Pourquoi imiter pays ba ninga lo ba parce que ba vérité mais zo imiter papa. Ndeko nazali ko yebisa bato. Bazali ko landa. Mais ti bakanga kindoki na bomona. Na bengo sko na sa kwa na emi pasteur mukuna. Na bengo sko l'homme dédié. L'homme dédié. Maman ya Karaba la sorcière. Akangi Yvette Kalombo Kindoki. Vraiment. Azalaki pe prophète. En tout cas, na évité professeur de Melagwa puis na évité. Yango tozoka moi. Okokanga mutu kindoki so za prophète c'est que yoko pumbwaka. Mais okuti mutu wana na moto abunzambe. Yango sko moyo simba na loboko, o simba ye ezate. Okome bimisake mutu wana zanganga azandoki. C'est que yonde zandoki. Yonde vrendoki. Voilà. Bongo bandeko mibali oyo nga mona wa ba pide bandeko mibali oyo bazali soki bandeko basi bazo swana nesi na yebo na salon chic dame air winning comment on makasi chic dame il faut notre maman chic dame après akena déjà Londres to alingara Londres vraiment le chic dame air winning meilleur salon de coiffure na kati ya Moamba chic dame air winning moi libanga na oyo donc nombre ya ba lettre eza na kati ya kombo wana chic dame air winning nombre ya ba dollar ba opianga donc lettre moko $100 chic dame air winning chocolat chaud chic dame on va dire chocolat chaud ah chocolat chaud frappant bandeko mibali oyo ozolanga pe mère na suka beauté na wana esa bien na émission na biso bandeko mibali oyo bazali bakota makama bana basi neti ndeko Boaz nga tangi kombo na Boaz tu me fais pas perdre ndeko Boaz akoti makama bana basi yo tango nazali komona Boaz Boaz wana tango nazomona ye aza lokola mwana mobali moko asimbaka nzungu kindoki omoni soki mutu alie kindoki na kimukolo kindoki wana ekomisaka neti kizengi kizengi okoma lokola pede ozoloba loba biloko oyebi te oyo confirmer te ya kofinga Yvette Kalombo te Kalombo akofinga ye jamais Yvette Kalombo
amutu moko asala mingi awa na mboka oyo ya makasi ngai nazalaka na Afrique du Sud na yamba ye mpe na Afrique du Sud tokutana na ye alobi ke yo vraiment oza mutu moko yambinga na esengo na mboka oyo me ntango na ye na Kinshasa bayebisenge te aza lisusu na Kinshasa te akomi na États-Unis nayoki apela Yaya Eleli alobi te bientôt nakozala na Kinshasa me nde tozoloba boye aza na Kinshasa me mutu moko lokola mutu wana ndoki moko boye mwana mobali Boaz ozwi kombo mpe ya Bible me oza cho grand cho Boaz aza nani l'Amérique n'a pas d'amis s'il vous plaît Boaz aza nani na mboka oyo afinga pena yaya toloba nanu vérité go Boaz aza nani ayebani ata te na mboka oyo vraiment nabengo l'homme de Dieu on va créer le temps on va la vérité belé la vérité à kolobeze belé yaya totika ba abonné na besoin de suspense balinga bongo bazaloba pena ba vérité naloba pena ba vérité po komona mama moko pena ya cho obanda kofinga pena lokola mutu lokola Yvette Kalumbu yaya esalanga pasi vraiment esa pasi makasi esala pasi vraiment merci beaucoup makambo ya sala na mboka oyo nakobeta tabor mo boye na Chiluba nasepelisa pena Yvette Kalumbu toke esale bien CG Kabouya vraiment Jama Kabuna vraiment Jama Kabuna pena wana leader de leader Chiluba moi mukena komeka mais kana no muke babani merveille qu'est-ce qu'on dit la chanter Enzaka Musambu Imbaka Musambu kakesa vraiment bana betu ba mu Londres bana betu babuni badi ku Londres tutu bela to sakdila wabuni ni bwakumona bukalenga butu dinabu bwa Fati beton Fati beton bwakumona bukalenga butu dinabu budizambi mutu weshi kate bwakunanga bena buloji bala benda babwela niwo bafinge Mamou wenda ngani c'est ma grand-mère qui m'apprenait Mamou mupenda Yvette Kalumbu si mulubasi to mamwa si muluba anyi wabla ni mutu afujambo si bwa kwambla bla ni c'est-à-dire que mutu afujambo mais kako na bia kula bia bonyi to bwa mamwa funi buloshi utumuja bayenda mwana mupongo wa mais je te dis la vérité utumuja bayenda ma vérité même anyi wabla la vérité même mfuna bukumbushimai wa je te dis la vérité kumbushimai fe balbanya kumbushimai wa balengele ni bansa wa balengele mfunabu nijiba jaji papa bayenda muchanda kunyema yukulo yukoneko kulo chinsansi mulela karabala sosa mu chinsansi kalaba mulela mu chinsansi to mulela kachako kwa balenda mwana muteketa bebe kumbushimai mula mwana mutoka ba mulela mu miabi mu maternité kamwena drato ba mulela na mulusela voilà mulusela umuji ba mulelela utangila mumbajemu mumbadi mweza pasi haji umona kana kabaka shako haji kamonao chichikalenge cha television tatouage mubidi mujima nazoka mwa jour mususu nazokende na bon marché nakota na boîte nakutani vie na ngai de la forêt azokota na boîte mwana mwasi wana aza parvenir kofanda na batu na yeye alikola ko chrétien mais vie attaque leader de la forêt nyama leader mais alikola bu dévier mais to la kise qui était biso to zande vraiment en tout cas j'ai vraiment aimé je vais faire une surprise mais na betika mabora chuluba ti abeta mo imbaka musambu Ivone chaga Ivete chaga kumona ka lombwe Ivete chaga la caméra tatouane Ivete chaga Ivete ka lombwe Ivete chaga bokwana eza vrai bon eza lengi na bwakira mo mukiona po yokanana Ismaël Feliye Zambia masolo na koti masolo oyo. Isma ça loba yonde. Ngayo aussi. Isma. C'est mon ami. En tout cas, j'ai aimé, merci beaucoup. Vraiment. Je vais faire une petite surprise à ma sœur, Merveille, viens. Tu te mets devant la caméra. Je te fais une petite surprise. Je vais te mettre le micro ici. Tu prends déjà le bain, hein? Assis-toi. Merveille, bonjour.
Ça va? On a fini avec notre analyse. Yebisa maman Queen Néné là, yo numéro ma journaliste pour Alice. Maman Queen Néné là. Queen Néné là. Je vous salue depuis où vous êtes. En fait, ce qui me motive à ce que je devienne journaliste, premièrement, il y a deux personnes qui me motivent. Premièrement, ce sont les journalistes de Top Congo. Thierry Kambundi. Thierry Kambundi, Christian Lusafweno. Le DG à Top Congo. Le DG là. Et il y a deux mamans comme ça qui présentent aussi les émissions. Je les aime beaucoup. Dilemme, une maman là qui fait Top Dilemme le jeudi. Et celle qui fait Kitunga. Kitunga, oui. Elle parle bien français, elle s'exprime bien. Ils sont très à l'aise devant le caméra et tout. Et ils n'ont pas de fausses informations. Et deuxièmement, c'est mon grand frère Ahmed Mukendi. Voilà, le fuego. Le fuego de la presse congolaise. Voilà. Je l'aime aussi beaucoup. Et maman, mamie, il est là. Voilà. Elle me motive aussi beaucoup. Mais à part cela, moi-même, depuis l'enfance, je parle trop. Les gens me disent toujours que non, toi, tu dois devenir journaliste. Et quand il y a des occasions pareilles à l'église, à l'école, s'il s'agit de s'exprimer, quand même, je me bats pour bien le faire. C'est un peu ça. En tout cas, je te pose une dernière question. Je te donne mon espace, mon émission. Ça, c'est notre caméra. Je te donne mon émission la semaine prochaine. Tu voudras recevoir qui? Première émission. Première émission. Je sais que toi, tu aimes trop prier. Ok, vous m'aviez rappelé quelqu'un, le prophète Joël Francis Tat. Tu veux recevoir le prophète Joël Francis Tat, oui. En tout cas, ça c'est un défi. Avec Maria Télévision, nana soldat moro nana bango so na benga siko alo tata moral andeni na posa na kutana le prophète Joël Francis Tatou to kutana et ça c'est une surprise. On va chercher le prophète dans les jours à venir à le tata lobité pour yambaye. Moni mbongo mère afuta nga salaire nanga. Boulot. Merci beaucoup. C'était une façon de te mettre déjà dans le bain. Oh, mais ça n'a pas tu comme na souka, il y a ma solo na biso à l'élo. Ma solo à kafu, analyse à kafu. Mais avant la carte, pose de la mer. Pose de la Mukolo, salon chic, dame, air winning, mère sans nom de coiffure. Maman n'a Queen Néné là, na carte à Londres. Maman on Stella. N'a pas bébé la mère. N'a pas bébé la mère. Après attends-moi bonjour. Aninga caméra trop dans le lobby ça est. Mère Morel Andeni. Morel c'est normal. Au sali salon qui toko bonalemba. Aussi là wapi. Dieu fait grâce. Tout bunda kaka ne savait pas. Bateau balingi baya awa bateau baya se faire trisser, va se faire belle awa. Basandeni. Ils seront tous la bienvenue, je suis là à leur service. Donc, vous allez discuter. Pour un français, vous sentir un télo. Merci beaucoup, maman. Je vous en prie. Merci. Tu peux donner l'adresse? Il y a salon. Je suis sur l'avenue Kayangi numéro 2, Super Lemba. En face de la maison communale de Lemba. Juste en face de la maison communale de Lemba. En tout cas, merci beaucoup. Donc, dès que vous entrez sur l'avenue Kayangi numéro 2, au Mona Bash, il y a Kito, comme on a dit, il y a bien mère mort. Babi Choco frappant quoi. Moi c'est moi qui tourne à Zawana. Encourageons nous vivants. Ils sont dans la gêne. Mère père la gêne. Ne morona Queen Néné là. Donnant le long ma bête à tout transpirer. Pour na bino ba na poto. Tout transpirer. Pour na bino. Pour ça analyse à kafu boyoki paseli ki banda boyoki Hervé Gola. Donc bana ba méchant na bango. Moi je suis journaliste. Na posé ma question. Ndenge za kaka. Ils se sont exprimés par rapport à la réalité, ils sont mécontents par rapport au comportement de Batumususu, par rapport au comportement de maman Bokenda, poto, ceux qui posent sur la radicalité, mais ceux qui n'ont pas fait jardinière, ceux qui posent sur la radine, na poto, je ne sais pas. Bokitikaka moi na muke quoi il fait Kalumbo. Massa na boaz na le lo fort hein. Yonga mikolo ngana yo temero sakanate. Yvette Kalombo alors ta coupé mukolo karaba la sorcière au bas la terre au bota. So bosali mariage pena pilon lilon wana première étape. Deuxième étape bébé le pena nien. Après tu bis Yvette Kalombo là ta coupé. Mais tant que karaba la sorcière a balité a botité, Yvette là ta coupé et puis so Yvette là ti coupé beauté na e. Scandale. Venanga Marie-Paul. Na là autre au Pekisanga. Maintenant au tikate. S'abonnez-vous dit. Tokutani Malasima. Merci beaucoup.